Koffi Olomide o bango ba Brazzaville wana bazo finga na ba audio. Koffi aleki ba Brazzaville ebele. Eli koloba te ke no soki mutu ayembeleli mutu entel ke mutu wana nde oleki Koffi na mbongo. Non. So Koffi Olomide ayembeleli mutu moko alaka na Brazza Nzembu. Ndeli koloba ke mutu wana ba yembeleli na Brazza aleki Koffi Olomide na mbongo. Mais c'est quoi cette affaire de jouer avec les Congolais? Biso so tolobi to bengana ba Brazzaville a la kati Congo. Est-ce que bango ba supporter yango? Voilà, donc bazaïrois oyo bazaka ba musicien te. Basala ka musique pour Nanzala. Hein? Ce ne sont pas de grands stars, ce ne sont pas de vrais stars. Les vrais stars, ce sont les gens comme des Youssou N'Dour, des Salif Keita, hein, qui pensent pour l'Afrique, qui chantent pour l'Afrique, pour le bien de l'Afrique. Ce n'est pas des Koffi. Eux, ils font la musique, ça la musique pour Nanzala. Hein? Ça la musique parce que Balia Kadiente. Hein? Donc voilà, parce que leur musique là, c'est seulement chanter les voleurs. Hein? Depuis que Koffi a commencé sa musique, il ne fait que chanter les voleurs, la gloire des voleurs. Les voleurs qui pillent l'Afrique. Les gens comme tous les grands bandits là, de l'Afrique. Ils chantent pour eux. Ce ne sont pas des stars, ce ne sont pas des musiciens. Ils font la musique parce que, ça la musique parce que Bananzala. Ça la musique parce qu'ils ne mangent pas. Nzungu Tokakashi Bangote. Même si vous voyez Koffi avec ces vestes-là, c'est un vaurien, un chiffon. Il a faim. Voilà pourquoi tout le temps, il chante aux gens qui détruisent l'Afrique. Il chante la gloire des dictateurs africains. Il chante la gloire des voleurs. Mais il voit même son propre pays là où il vit là. Hein? Les médias nous disent quoi? C'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Mais il ne voit pas ça. Et il vient encore chanter pour quelqu'un qui appauvrit encore l'Afrique. Lui, ces frères-là, ne vient pas chercher au Congo-Brazzaville. Nous, on se bat. Aujourd'hui, si le Congo-Brazzaville est libéré, il y aura des emplois. Et ces frères qui meurent de faim en RDC là-bas viendront travailler au Congo-Brazzaville. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il chante pour quelqu'un qui détruit l'Afrique. Koffi, ce n'est pas un musicien, c'est un mendiant de la musique. Alia Kabiente, malgré ses vestes, un troubadour, il nous a déclaré la guerre, Koffi là. Il nous a déclaré la guerre et il verra. Voilà. Hein? Comme ça, oh non, c'est nous qui sommes mauvais. C'est nous, les Congolais de Brazzaville, qui est mauvais. Ça, c'est nous déclarer la guerre. Il nous a déclaré la guerre, Koffi là. C'est quoi maman naïe, Koffi là? Hein? Parce qu'on doit lui manquer du respect. Parce que ça, c'est nous provoquer. Il nous provoque. Il voit bien ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Parce qu'Antoine était zaïroise, Sassou, on ne sait pas d'où il venait. On ne sait pas s'il est zaïrois, centrafricain ou ouest-africain, on ne sait pas. Oh, il se permet de chanter pour eux. République démocratique du Congo. Donc Brazza va devoir biso ba respect belé poto et darabango ya trop. Il y a aucun Congolais ou a kendara komandie na niveau ya Brazza. Tous les Congolais ba kendara na Brazza, ba kendara nde misala. Félicitations la bande na biso ba sala ka misala, tango sala bazo kipe ba grand place, ba grand poste. Donc Brazza vraiment il faut ba kangana no munoko na bango pour soutenir na 4-5 quelques langues ethniques. Donc, côté on a vraiment, tu as raison, hein? Tu as totalement raison, 100%. Les musiciens zaïrois, baza batanzala, batapasi. En fait, tout le zaïrois, on dirait bazaka batapasi, batanzala. Je pense que Mobutu les a vraiment pas rendu service dans la vie. Et voilà pourquoi ils sont comme ça. Des malheureux, des complexés, ils vivent que sur la gloire de Brazzaville, quoi. Pour eux, Brazzaville, les années Tipoto Nabango, puis à part Brazzaville, il n'y a rien d'autre. Je te jure, il n'y a rien d'autre. Parce que tu vois, ils chantent tout le temps les présidents de chez nous, mais les présidents de chez eux, ils Barabango Boété. Parce que, Nini, il faut que mon Dieu qui est toujours Bachek et Panabiso. Franchement, tu as totalement raison, je te soutiens. Là, ils ont vraiment déclaré la guerre. Ça, c'est vraiment la guerre qu'ils ont déclarée chez nous.
Mais ça soit Kendatomo Nabango. Comment on va les balayer de chez nous là, ils vont rien comprendre. Banyama ba malheureux. Trans RDC New. Basi Balala. Merci bien fidèles internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier à travers votre chaîne Trace RDC News. Continuez toujours de vous abonner et de partager nos vidéos. Un grand merci Nanzambe Waba Telerapa Pesaramaka Siakosala Moussala. C'est toujours votre humble serviteur Alex Ngandoumouna Moulouba le Benjamin de la presse. Un grand merci à toi Béni Balikambi qui est derrière la caméra. Merci à toi mon vieux Ange Mwamba, l'ambassadeur tour du monde. Costa Beto Costa, les patrons de Plus 33. Là, je vois aussi l'agence MS Express en direct de Paris. Pourquoi pas toi, Paola Schengen, qui est à Londres. Moi, sur Nzambazo, Tenro, qui est là pendant une année. Je pense déjà à la bataille pour comprendre l'émission. Nengezo, qui est invité au Apinazanae. Mingi, Akoloba, vraiment, Zalité, Beni Balikambi, Fongola, vraiment invité Nangaï. Bonjour Océan de la presse. Voilà, bonjour Nabino et puis bonjour aussi Nabatoutou, Brota Labiso Monde entier. Renabiri Cardinal, Océan de la presse, Nalabino à fort. Donc merci beaucoup à Paola Schengen qui est là à Londres. Moi, Sonzambazu Tanko qui est là pendant une année. Donc Mama ni Mama, Yoanande donc qui est là à Londres à Schengen. Et Cornelia Dussi Givenchy à Tembe, sans oublier Paolo Verri de Souza Motema et Maman Moseka depuis Allemagne. Et sans oublier maman nangai Jeannette Bonjale Pembe na kati ya Allemagne wana. Et puis sans oublier l'issue Soudani Bokombe Tsunami na kati à Paris, Marlène Kassanga et puis Adi Londolé, le célèbre beau comme Dieu, 50 ans ça s'est fait. Et merci aussi na donc papa Patou Mokonza KLM donc na kati ya Belgique wana talabiso. Et sans oublier encore ya Willy Mouché Nico Damboka. Donc et puis Kofi Olomide le Quadraco Raman Lidousso Mundo qui sont en Mbeli Babeta Raliko Fité. Donc voilà. Voilà, merci René Abirlis et Zapé Moulaï. Na mono déjà na ba chapeau déjà ba foulard ya ba RDC Zola c'est le méchant pour la vie qualification pe à Léopard alors. Bon, Zola qui sa méchant pour ba Brazzaville ba liko déborder trop. Na match na nous ba kokaraté to gagnera bango na standing. Il y a vie, il y a VIP, il y a leaks, il y a danger, il y a dégâts. Tous les gars à Brazza, na ba stade, tous les qui Brazza, na ba avenue Minene, tous les qui Brazza, na ba homme le plus reconnu du monde, Tolegi Brazza, donc Baza Batu Bako Télématé face à la République démocratique du Congo pour insulter voire même les autorités. Mais bino so boala fort, mais linga kayebana, Brazza bala ni Kolbat, bala ni or, zela là nous, c'était pardon la s'il ça là ça idée, au Katanga idée s'il vous plaît, Brazza ne biso de toi tozali au moins na 26 provinces. Oyo Brazza et anangote déjà ba superficie na ngo déjà même atana bandenga ba grandeur au moins que so basangisi Brazza na point nord bakangisi ngo na Angola et kokana kate na muni na Kinshasa ya République démocratique du Congo. Donc Brazza ba devoir biso ba respect belé poto edara bango ya trop. Il y a aucun Congolais ou à Kendara commandé na niveau ya Brazza. Tous les Congolais bakendara na Brazza bakendara nde misala. Félicitations la bande na biso basala ka misala tant so sala bazo qui peut ba grand place ba grand poste. Donc Brazza vraiment il faut bakangana no munoko na bango pour soutenir na 4-5 quelques langues ethniques. Vous comprenez? Donc côté wana ba meko ya ba yango mabe. D'ailleurs match à lelo pe na ndenge pa kanda ba 40-0. Voilà. Voilà, aujourd'hui la René Abiri ça brille entre République démocratique du Congo et Congo-Brazza au Baza, pays voisin Abisso. Il y a de cela 2 semaines passées, les grands Kofi Olomide, Quadraco Raman, Sonia Mbeli Dousso Munduki ont dit qu'on bête à concert. Et après concert, Rwanda et Bimisi, audio belé, il y a Brazzaville qui a insulté la République démocratique du Congo, qui a insulté les musiciens congolais pour dire qu'il y a Zaba Mandia. Qui a insulté voire même l'autorité à Mboka, les Congolais, via Brazza. Brazza poto ya bakinois, tout ça. Audio zana na osenga déjà pe na Beni na réalisation kuna a rocher la biso pe audio bandeko o bazolanda biso partout dans le monde entier. Yo kapé audio na ndenge ya Brazzaville bazo insulter République démocratique du Congo. Qu'est-ce que tu peux dire par là? Bon déjà de ndenge zali wana Brazza bazali na no bato banzoto oyo. Je m'excuse. Et boya polémique. Vous comprendre?
biso na biso ba congolais to sepelaka to ça la polémique entre biso na biso et ça la biso moi bien tant tozo kende gauche à droite mais Brazza baza même pas na poids na musique na monde kutu liwa na Afrique na ndenge ya keno ata na ndenge ba voisin be ba hôtel maté. Et deuxièmement Koffi Olomide o bango ba Brazzaville wana bazo finga na ba audio Koffi l'équipe ba Brazzaville ebele eli koloba te ke no soki mutu ayembeleli mutu entel ke mutu wana nde oleki Koffi na mbongo non so Koffi Olomide ayembeleli mutu moko alaka na Brazza nzembu ndeli koloba ke mutu ana bayembeleli na Brazza aleki Koffi Olomide na mbongo. Mais c'est quoi cette affaire de jouer avec les Congolais? Biso so tolobi to bengana ba Brazzaville awa la katsa Congo. Est-ce que bango ba supporter yango? Pour ya biso kozalande ya mabe ya catastrophe. Vous comprenez? Bazala na respect envers ba musiciens na biso ya République démocratique du Congo. Toko salata inane musicien moko te ya Brazza ko ya kobeta ana katsa Congo. Mais la inane oromona ata 50 fois ba musicien congolais ba okende kobeta côté kuna. Parce que musique na ba pesa na. Ba Brazzaville ba enviaka ba congolais. Ba Brazzaville ba complexé. Ba Brazzaville ba ndumba. Ba Brazzaville baza ba forme mitu lokola likwanga nzala. Nzamba kela bango na nubiente. Et puis pate sila nzambe po kela bango yango moni balaka makanisi kokate. Ba Brazzaville wana ka kozomona wana. Ba Brazzaville bayebi kisi ya kolongola zemi na ndenga kosakana te. Ah bon? Pays ya ba Tchel na kati ya Afrique. Ya ba ndumba, ya ba grécomène, ya ba escroc, ya ba tubalinga kisi Brazza. Ah bon? Talaka déjà soto bida to non déjà na point d'air soto lobelela ya Lix. Hôtel nini yango na Brazza et ko telema pour le mani kutu musika. To na bango ka boro. O fait rigola je suis de nier soto ko beta awa. Même ligne. 5 étoiles. 5 étoiles. Brazza talaka ezali mboka moko ezanga hôtel ata 5 étoiles. Balata bilamba ya talaka ti lelo na Brazza balata ba patte d'éléphant. Ti lelo ba kosaka bato ba français ba colonisa bango. Yo de toto le kan époque ya coronavirus ça. Yo moni déjà ta France ngo colonisa bango batindeli bango ta don gratuit à cash ne. Donc, bayebi no koloba no français te République démocratique du Congo ezali le premier pays francophone na ndenga francophonie auto betaka vraiment langila ya français kitoko. Voilà. Ozo comprendre auto betaka langila français kitoko. Au moins na congolais soit que la Brazza, au moins na ba fille ya Brazza ba wele na batika la tena zemina e. Ozo comprendre pour moi muta Brazza la Brazza so ba boti sere ba boti kisita. Ozo comprendre ngana zo biso vérité et puis ba Brazzaville oya ko telema afinga Koffi Olomide ate soko fingi bina vomie nga moko René Abiri na sali polémique nanga mais ekozala avec beaucoup de respect vous comprenez. Voilà. Je m'excuse que corona te n'habité faut que contrôle vous comprenez. Siko ba Brazzaville oyo ba lokola ba nyangala kata bazala masebe tale bele ba fia Brazza bazanga ata pep soldat basala ni o ata singa ya boro o bakangela o ba fi bakanga asuki ata paquet almet Brazza sala rangote. Voilà. Brazza ata papier mouchoir Brazzaville et imprimera papier mouchoir te oyo zomona o na bakaye na courant na mai to edara bango po fleuve ya la ya Brazza te fleuve ze biso ba Congo yango moni ba pesa ngo kombo fleuve du Congo. Congo nin, Congo de la République. Et puis Brazza, boko luka kombo na bino mususu te. Mais boye ko pesa pays na bino kombo Congo Brazza. Bino boalaka na ba Congo. Ba Brazza. Ba Brazza. Ba bocha kombo kana bibo changer ngo kombo. Boliko diembela ba Brazzaville na bilamba. Héritier Watanabe. Alatabwe, Brazzaville balandi. Fali Ipupa, Alatabe, bango na balandi. Bref, on ne peut comprendre que ba Brazzaville ba complexé. Ba mikolo leke ba Brazzaville ba otiko bimisa Suzi ya Wera. Oh petit Wera. Ozo comprendre? Voilà. Ba ye lisusu oh petit Koffi. Toromona kala mingi ta petit bina fina ko bima kuna, petit Fabrigas ko bima kuna, ba lingi ka ko copier. Ba Brazzaville baza limité administration ya pays Brazza et Pola
Vous comprenez? Ba Brazzaville ba banga biso. Donc c'est-à-dire que le sala bango bongo sali ki mutema mabe. Les Brazzavillois bazali mitema mabe. Qu'est-ce que les Congolais ont envié na Brazza? États-Unis ko tokenda te bongo Brazza. Hein? Qu'est-ce que les Congolais ont envié na Brazzaville? Na musique, tu as ba musicien danger. Tu as ba papa chéri, Adam l'homme qui a sucré la banane. Toi na Fali Poupa, toi na Héritier Watanabe Gogan, toi na Weranson, toi na Inosbi, toi na Gez Mawete, Gez Fabulous, c'est-à-dire au senti que musique. Fali Poupa yewana, depuis Kangi Haïtine, les premiers, pendant au moins 50 jours. Nanya Brazzaville, Nina Komata na classement. Barozala ndenge nini, baro bayemba na voie arrière. Mutuloro la bayemba la voie arrière. Mutuloro la roga. Na ko attaquer roga parce que ba Brazzaville ba attaquer Koffi Olomide. Na ko attaquer nani roga alongwe Brazzaville ba aye Congo à la Kinshasa pour ba produire concert na village Chetemba. Moi j'étais là. Oui, ma paie sur roga $200. Yé mora mi fouteli billet à l'euro kunaye et puis na kanda wana roga to loger na paka juma. Ah bon? Aobe bisa chambre aza salita sorola bien te roga munoko solo. Donc ça dit que moi solo ne bien de sort potali pe bien vidéo ba filma ki roga la village Chetemba caméra bandako bango roga vraiment na elongi mobimba pour former elongi roga et kimi sarabana na ndako. On comprendre azala ala race ba vampire. On roga ala race ba vampire ya bilongi ba dinosaure ba dinosaure ba longwa na ni. Et puis Brazza ndenge zawana ya la kana nous pays te. Brazza ndenge ezalaka nanu pays te. Eza pays. Te ezalaka pays te. Capitale nango. Te. République du Congo capitale Brazza. Ba expert oyo Napoléon atindaka na kati Afrique. Ba ya na Afrique ba memeleli Napoléon sango pour na situation ya ba pays Afrique. Ba doti lelo Napoléon ayebika ke na Brazzaville ezali place moko ezali batu bako fanda te. Par rapport à quoi? Ezali place moko eza réservé pour na ba chien, ba chat, ba soso, ba nyama ezali terre moko batu bako fanda te. Brazza. Muta memelera roi Léopold de Sango ayebisaka ke note kuna Brazzaville totiki kaka ba nya ou ba dinosaure, ba antilope ezali place où ezali réservé pour na ba antilope ba nyama. Parce que na place ba nyama batu ba est-ce que Barozamana mayele est vraiment normal? École n'y a malonga na Brazza eza. Université n'y a malonga na Brazza eza. On a plus de milliers d'écoles. Le Congo a... Non, tout le monde a battu. Moutako soit crise cardiaque na Brazza, bayo soigna. Vos gouverneurs brazzavillois, vos députés brazzavillois, ainsi de suite. Bayaka kozo ba traitement awa bolito arrêter et puis d'ailleurs projet a pont wana to sala ngo souste projet a pont wana to sala ngo te projet a pont na Brazza to sala ngo souste koma bino bobenga na bandeko na biso ba congolais bobeta ba mususu ya ko beta na ndenge moko ya mabe bo viola na ba mama na biso nako boma ba biloko wana to na bo sala wana Kabila limbisa bino atali kaka buya bomi moto. Naturo susu ya Tshisekedi bolibo débordé. Ah te pour wana to sala ngol suste projet mbongo oba kolinga babimisa po ba sala pont entre RDC na Brazza ba soyengo ba sala ngwata recrutement batama boma ya Congo mobimba ba longolela biso batama boma na banzela ba longolela biso ngo ba poubelle gouvernement et financer projet wana te comment bango ba voisin na biso koute d'ailleurs toi na ba on cas et puis tala tika togei. Les audios circulent toujours les Brazzavillois dans la République démocratique du Congo sur le plan ndenge batsala ki statistique. Muto afanda la Brazzaville azaloro la muto azali na salle d'attente ya lifelo. Pona Brazza ba sirene babimara bandoki wana et puis ndoki avome ndoki ya Kinshasa ko lokanga kendoki ya Brazza. Oyoma bandoki ya Brazza baza bien te bayebi nanu ko pumbwete. Oyoma bayebi ko pumbwete bandoki ya Brazza tala kindoki na bango bimiti na ba voice. Muto azambanga mabe bongo lokola Judas Iscariote. Yako tala mo bino ba Brazzavillois voilà na respect ba congolais. To eda bino ya trop. To héberger bino ya trop.
pays nini yango tam sous Afrique koloba ke notre héberger bango te par rapport. Ba vidéo Bimi Braza azo lobake bango bazali le plus riche que par rapport à la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si bazali le plus riche par rapport à quoi. Riche par rapport à quoi? Population Brazzaville a baliaka coyote soki coyote so kaou ba benga woni. Kaou. Ba eloko wala baliaka wana na Brazza wana ba benga soki kaou. Balia telaka ba bouleka ka mutu normal. Bolia Trans RDC News. Basi balala.